Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà la grande famille, bonjour, salut, bonsoir. Et dépend de na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino, na ba poste téléviseur, pourquoi pas na ba laptop na bino et voilà na ba téléphone na bino. Ezanga wa bino mama BBC Mpoi TV. Merci bandeko onyo so ba bengi ba komelinga mama BBC, ça fait 2 jours toujours mona toujours ka ba analyse na yote et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis na sortie médiatique sous ya mama na biso mama télé sinabiso oyo abimaki pona ko lancer message ya koloba ke non belle vie azotindela e batu ba enlever a komi na danger et puis aye kotinda message moko ya soi-disant alarme pona ko nini batu c'est non aujourd'hui ceux qui na kutani na problème eza belle vie. Je crois na salela ki yango analyse moko wana bandeko nazui penza ba vie ebelete eza ki analyse moko penza très profond comme d'habitude mais famille libota problème nini na moni penze matite tozaka soki na 2.6 pona nini boye. Voilà, merci na bandeko nyonso ba komelinga na bandeko ba lukinga 2 jours oyo. Oui, toza ba tu bandeko grande sœur na nga moko auto priakana, elle est vraiment proche de moi a kufela ki mwana. Alors moi la moko a 2 ans et demi, na mère nda okokisa 3 ans et a kufaki et voilà ba okunda e lobi déjà. Et encore là bana vraiment mon anaté aujourd'hui né na lobi que non a pe maintenant je suis à la maison. Pourquoi pas que ça la paix analyse que l'andalama comme on dit parce que tout le monde qui peut sortir médiatique, il y a caméraman, il y a Poutine, Abiba qui pour lancer message, il y a Koloba qui non. Je na sepeli na intervention na moko hein. Ezo pesa ezo et là qui ça que non azam tout moko azam aide caméraman il y a Belleville. Il a lancé un message ya Koloba qui non. Pourquoi bino batu o bolinga ka Belleville? Batu nyonso bazalaka pembeni ya Belleville boyinaka pe bango wana eza déjà loko moko ezala na biso bato ya mokili. Donc batu ya Belleville ba o Belleville bureau penza ya Belleville batambola te bokutana na bango te et comme problème que non enlèvement. Ça c'est quel genre ya inspiration bande ko Nathalie, je crois bomoni photo na chewana o ezo tambola wana eza mama na biso télé si na Poutine de l'écriture. Maman na biso télé si asala ki erreur moko grave ya ko sa nini ya ko sa la sortie lorsque ya ki ko lancer message a che foundation te a che maquillage te a che ba fond de te ma biloko boma mikaka na bilongi wana a chango te. Et je regardais dans le bas qui non maman Thérèse a aucun le bâté que non azana 50 ans. Je ne pense pas que non maman Thérèse azana 50 ans. Maman Thérèse elle est plus de 50 ans parce que ce que tali ndenge azolo botali vidéo wana bandeko botala misisa botala baride botala nzoto déjà c'est lembi ya ilongi et c'est lembi botala c'est-à-dire que non aza maman mukolo. Donc écart eza makasi entre yena Belleville. Et voilà aujourd'hui botala âge maman oyo. Ozo ko bundisa mwana mon point peut-être petite sœur na yo ça fait mal likambo ya enlèvement maman Thérèse je crois na sala ki analyse moko le même jour au vidéo et bimaka ya maman Thérèse na lobaki ke non Belleville azape zobate ceux qui balingi ba enlever yo ba ki ko tindelo bato oyo yebite wana eza nango kutu faux débat. Ils ont vraiment faux débat. Mais et là que ça lorsque Nathalie vidéo ya maman Teresa, Nathalie nzoto maman Teresa, Nathalie ba sortie médiatique ni lorsque bima kaninga mami kaka ba foundation no bino bokansa no ba foundation isunga bino te. Il fallait pe bo bandaka skola la na ba foundation nango. Nini yango sala ki okaka obosa na kenon na sa sortie médiatique oyo. Na on na sala ka très souvent lorsque dans ba plateau ba yambanga et vous avez des choses différentes. Bandeko Nathalie maman Teresa botala nzoto maman Teresa. Et voilà une dame plus de 50 ans. Ozo ya kubundisa mwana moko bien leki moko boye sur les réseaux sociaux pour na musala o azo sala ya malamu ya ko éduquer bato.
Franchement, communauté congolaise, nous avons un problème sérieux na ba comportement na biso, na ba raisonnement na biso. Bomoni Congo wana tolobaka ke non, diabulu encore Satan la na Congo. Satan la na Congo te, diabulu zaka na Congo te. Biso moko batu nde toza mabe, biso ba congolais nde toza mabe, parce que il y a pas l'amour. Amour exaté. Parce que jusque là ndenge tozo ça ba sortie médiatique tozo ka kolobela ka Mama Teresa ndenge tozo plus que tout pardon Mama Teresa bimaka pona ko attaquer Belleville. Ti lelo to mituna ka Belleville asala yenini. Toki peut-être ko comprendre que non bitumba ya Belleville na sila ezaka ka pona musala que non ya musala ya koloba que non o eza normal. Musala eza loyal, mais ndenge na minute ezo keneza sur loyauté et comme vraiment na ndenge moko ya bien te ko soutenir ya nini ya entourage. Eloko elekelanga lisusu eza ke non makambu oyo ba mama telesi batu nyonso babimaka pona koya kofinga Belleville. Ngai nazalaka mutu moko boy naza mama moko boy nazoka tana ngai kotala pe ba commentaire na tala raisonnement ya batu na émission o balandi ba koloba nini na ba commentaire. Bandeko plus de 2 ans ba insultaka nani ba insultaka Belleville. Famille Libota vraiment na lobakango. Natika komona te place au bozo finga na ba commentaire, place au bozo loba mabe, place au boni boza batu moko boy on dirait mutema munene moko boy. Mais aujourd'hui j'ai vite compris que non famille Libota ba lembi na critique oyo na ba insulte o bazo finga nani Poutine. Et je na omona sikoyo famille Libota pe na ba commentaire ba komi pe ba attaquant. Bandeko parfois dans la vie kovanda kimia ezala faiblesse te. Parfois dans la vie ce qui mutu apé sur respect mutu ami kitisi eza la raté que non et comme faiblesse. Et là aujourd'hui to moni famille Libota et telemi pe na ndenge moko que non ya koloba awa esu bo lekate. Ah, o baloba que non lorsque vase tondi et sopani des familles Libota na komi vraiment ko mona ngona bi non trop c'est trop effectivement tozozo apé ba appel. Maintenant là les gens vont oublier à koloba que non bino bolekisi kovanda kimia bokanisa te ke non toza ba faible. Kovanda kimia bokanisa te to komi ba zoba. Kovanda kimia bokanisa te peut-être to bangi bino. Et eloko no suzane bandeli pe na suka nango. Donc ah et comme au tché. Maintenant les gens oublient à koloba ke non moment o bino bobane ko finga, moment o bobane ko loba mabe, ba fan ou encore ba to Belleville, bobane ko répondre te. Mais lelo ba komi ko répondre na bango et komi oh Belleville azotinda batu. Oh Belleville boy. Non la grande famille. Tout ça la part des choses. Bota la nanu to so to bi to solo la ka pembe. Mama Teresa, Mama Telesi. Ti lelo atika ko yebisa biso eloko alukela eloko Belleville asala ete. Bota siko aja Mama Teresa. Na tcheli bino ka photo na ye wana bota la tanga bana ko lancer message que soit disant Belleville tindeli bato ba banda ko enlever ye ya za na ba koko na ye azana na bana na ye o ya zo en charge. Ce qui est eu problème eza Belleville parce que entourage ya Belleville entourage pe à Belleville pe ba ye ko lancer message que non ba kokende caméraman abimaki il est très fâché trop même ya ko ba que non ba okende na parquet na Mama Teresa du fait que non yé a pointé. Yango mona ke no dans la vie koyeba koloba ou encore koloba mingi ko kanisa te ke no oza mayele te. Sortie médiatique ya Mama Teresa wana. Mama Teresa tango abimaki, elle ne pouvait même pas citer les noms ya caméraman. Parce que za caisse. Yo lobi enlèvement, oye koloba enlèvement. Est-ce que zo yeba signification enlèvement? Peut-être ceux qui peut-être bango pe caméraman a qui ko enlever yo asimba ki yo déjà na nzoto bobandi ko bunda bobemba ne amemi yo atia to na voiture ndoko ya ko loba siko yo sala kini o échappaki nde siko ko ya ko sala peut-être sortie médiatique ya ko loba ke no bota lelo ko ekomela kinga boye batinela kinga batu tellement na bunda kina bango balingi bazwanga ba kotisa na mutuka esimbite na bundi esimbite yango na ko lancer message. Mais yo yé ko lancer message avec ma précision tout union sur koloba ke non caméraman est tel va travailler kana chaîne boye asali boye Mama Teresa oza moins intelligente parce que na prison na l'état eza caisse parce que ceux qui caméraman peut télémele loko wana yondo kozala mokangami yango na yebisaka bino parfois lorsque ozoya koloba ba biloko mususu il faut savoir comment tourner ta langue pour na koloba.
soki ozalaki mama moko ya mayele il fallait oya kolobolanse ka message bandeko naomona esusu bien te ni mikolo namoni nanga boye mais lorsque ozoya na précision ya koloba keno opesi kombo ya mutu mais l'état pe ya kotuna yo lobi enlèvement parce que mutu elobi ata cameraman ye moko donc biso totambola te mokili ezalaka muke bandeko ngomba na ngomba ekutanaka te me bato na bato bakutanaka yo kutani kana mutu mala moko otite di mala moko akoloba keno belvi atindi bato baya ko enlever nga mena parti yango pe bakotuna yo te otangi kombo ya mutu sans pour autant ta mutu ko ya ko simbo na liboko soki peut-être ata mutu asimba ki yo na liboko mutu peut-être amenasaki yo ndo ninga obima oye kotanga kombo mutu lokola mayele eza mukuse oye pe ka kotangi mutu eza kesi neti awa na Afrique d'ici eza kesi bref nini ozanango mutu ami peut-être mutu soki pazo mi leke la kaka omoni te que non obebisi réputation ya mutu omoni te que non ozo continuer ka toujours na kobebisa réputation ya mutu maintenant bato bazo betela mama oyo télé si oyo maboko vraiment franchement boyo ke la pe mama o mawatin botala nanu kaka sortie médiatique netango yaki ko sala message wana ngana bandeko yo kango kaka audio mais lorsque je vis la vidéo Nathalie Bwenobi mais botala maman a plus de 50 ans na âge na yoki ko luka kimia te na âge na ye wana eza ba mama o azana bango âge moko o bakoki ko sala buzoba o yazo sala te po musala o ya théâtre eza na âge o ye peut-être akosala nini akotika il faut paiement luka ba mama pembele mais lorsque sikoyo yo tango kotika otiki ozana problème peut-être na baleki o peut-être balinga ko ya peut-être na moment na yo ya passe ya âge c'est avancé na ba retraite ba ya ko luka yo ba ta ko sunga yo lokwa to mona ka belvi e moko asala ka sortir ke ko tala mama pembele mais tu devrais avoir pe mutu na ko ba lelo âge na ngezo avancé maman Teresa laisse-moi te dire que non okotika la kaka mwana mukete bibi ozokola lorsque ozokola zala na raisonnement ya mukolo luka ozala na kimia ya koloba keno lelo na lobi ya soki nga na simbi nzete banani bakotalanga bao bakotala oyo kozala bakolegi no ya musala famille kutu bosana famille ya musala bakose rappeler na nini mère wana exemple terre à terre na pesi eza ya mama pembele siko yo na retraite na yo batu nyonso bakoloba tokokende na biso te tala na moment na ya banai kofingo soluki problème na batu tala mwana ope susu nani ndeko na biso cameraman ya nani ya famille libota ya nani ya Belleville oluki ne susu problème lobi ekoza susu nani maintenant dis-toi peut-être que non lelo peut-être toza batu bandeko lelo to lamuki boya na loba toujours que non eza grâce ya Nzambe na mawana ye likolo na biso lobi to yebite lelo nde ya biso lobi eza ya Nzambe oki ko luka kimia te na pesi exemple kaka ya que non jour na mona c'était l'année passée Belleville bimi peza koko ake ko epa mama pembele ayebi keno ba mama pembele basamba mama moko akala loso mafuta fufu et tout ça les provisions ke ko tikela ye pourquoi pas yo pe oki ko raisonner lobi no ba o baza baleki lobi no ki oza peut-être na yo sala soute bango ne ba yo sunga ta na sac ya loso. Et maintenant, benda bilili ya koloba keno 2 ans 3 ans liboso peut-être revendre non assez au travailler les soute pour agi na yo déjà na omona keno o so lembi na yo. Après lorsque peut-être on se retrouver to souhaiter le yo mabete nga na zo sala kaka émission na sala analyse moko ya réflexion na zo ngana mayele non na place à bo moto parce que c'est comme si on raisonner bien té. Lelo oki ko se retrouver na problème bande ko na lo bakango une année qui passe et une année vers la mort. Lelo qui se retrouver na mbeto hôpital bino na kane boza bato liboso ko belela bosunga leta bosunga biso mama soki nani mama Denise wala boyoka asoni te bobo sana keno nengo za wana muto oki ko sunga yo lobi na yo peut-être za Belleville peut-être na ebité soki SB na ebité le problème c'est quoi bref ça keno luka kimiako maman oyo luka ki tala niveau komi ke do balingi ba enlever yo ba ko enlever na tina nini qu'est-ce que tu as ba ko enlever pour ba mema yo pona nini bitumba oyo ya Belleville ndenge afingama sur les réseaux sociaux ndenge ba maltraiter ba loba makolo poussière et tout ndenge ba finga kaye soki azaki mutu moko boya koloba keno akangisa bato bila kangisa
ok plus loin ya koloba keno atindelinga bato ba enlevenga mais pour nanga kutu na oki kosala keno na Belleville pe wana eza caisse Belleville pa occupé ko memona na parquet enleva lisusu nani po alinga bandaka epa na yo. Non, il faut arrêter à kobebisela bato ba réputation oso fingi ba modèle nyonso yo finga ki ndumba papa nyonso nga moko na otala bandeko botika kobetela ka mabe maboko place mabe eza boloba mabe eza peut-être muto azo sa mabe na ignorance. C'est pareil avec cette maman oyo mama Telesi oyo aza maman moko boye kutuko na société aza kutu na impact na société aza kutu na bazata na posa ya mutu lokola mama Teresa na société te parce que aza mobomi mopanzi. Une femme ozoloba bien au pesi précision que non naza na ba koko nanga naza na bana nanga o na boko laka. Mais lorsque ozo sala ba sortie médiatique ozo bimon dirait jeune fille moko boye o ya botate o pesa na ba koko te azo koloba di n'importe quoi. Est-ce que tu te rends compte ya babilo comme sous soloba ka mama Teresa? La grande famille, aimez la vidéo, partagez. On est ensemble avec vous. Et Zanga Wabino BBC Bandego, tout ça, tout sur la caca. Parce que il faut un mot, tout ça, banaliser. Il y a quelque chose que ça n'a pas la bonne moto. Bota la kingo ya Mama Teresa. Bokende bota la dessous vidéo, wana nenga la tali nabi. Eh, Mama Teresa zande bouye. Pourquoi Boki ko ça l'a agité? J'ai vite compris que non. AGC avancé, AGC qui ozangi moya ko yako gagner peut-être na musala na boko gagner na zolo na sens que non o maîtriser musala loko la Belleville a maîtriser parce que Belleville a na campagne. Lorsque tu campagne c'est-à-dire compagnie a foutaka batu. Je crois Belleville a foutaka plus de 40 personnes hein donc le bango hein. Pour nombre ya bateau ba travailler et pas Belleville to longoli na ba oyo ba travailler kasi ko ba o bazala kana sima caméra siko yo mama moko mukolo ozo po étouffer mwana wana est-ce que ozo raisonner ba kozanga okanga yo kindoki mama Teresa tango watu bakoya koloba mama Teresa oza ndoki koloba kino ba finginga ndoki mais biloko ozo sala na eza mutu azana maseke. Belleville ninga zawana azo sunga société azo sunga mboka na biso parce que azako donc azo réduire pe taux ya nani ya chômage. Belleville azo réduire taux ya chômage na mboka c'est-à-dire que non aza nécessaire na mboka na biso Congo wana. Mais yo mama Teresa so to bi total boy donc ozo impacter tel loko mon côté na mboka na biso na Congo. Par contre ozo ndeko bebisa. Moi je sais pas pourquoi les gens insultent Belleville na bandeko. Moi nazozo attend ya kotala ba film à Belleville et na habité tala bana o Belleville azo kotisa na ba film mikolo bana moko baza éduqué bana moko ba kenda classe ozo tala bana bazo jouer avec donc bana baza posé on dirait bana moko ba joie kala soko tanda ta ba tanya ba ndeko na biso ba artiste mususu o ya basi babima trop agité toyebi to kyo stanga ba kombote mais bana o Belleville azana bango o mona keno bana baza posé bana baza d'éducation bana ba leka na ba bande de l'école. Mais comment est-ce que mama Teresa ko ya ko finga mutu moko lokwa Belleville na lobite keno Belleville aza parfaite mais aza nécessaire na mboka na biso. Soki to lobi ke non to tie mama Teresa wana to tie Belleville nani ba kozwa ba lobi ke non oya ko kamba oya ko sunga société mais to kozwa Belleville lobaka mboka na biso pe ndenge ezalaka nango ekendaka na makambo kaka à l'envers. Batu batalaka bon côté te batu balinga de côté ya mabe nde batingami kuna badiabulu. Mama Teresa silama mama nanga silama eloko zo sala wana ezo honorer yo ata mukete na place na yo nga mama BBC na yo ka pasi luka kimiako
soki batuni yo neti ngai na tuni nanu yo question oyo. OK, Belleville atindi bato baya ko enlever yo. Baya ko enlever osali ye nini? Osali Belleville nini? Nde question sikonga moko nazovanda na bimamo azaka mayele te. Outi ko finga ofinga ka muntu betoke de soki na 2 ans soki 3 ans ofinga ka Belleville. Et te voilà aujourd'hui le Belleville azotinda bato ba enlever. Osali Belleville nini po ba enlever ye. Ba atinda bato ba enlever yo. Osali ye nini? Bandeko o bayambaka mama o botu na non ye question wana te. Ezaka la ba chaîne ngo o bayambaka ba jouaka pe kaka na jemoko boye kaka pona ko embrier bato. Na bino batu boke na kolanda batu mususu oyo na omona ke no bozwaka ta même pas mayele na ba analyse na bango na ba émission na bango. Aye ko lancer message ya koloba ke non bato ba travailler na Belleville akomi kotinda bato ba enlevenga. Osala ki Belleville nini? To tuna nanano awa. Osala ki Belleville nini po Belleville atinda bato ba enlever yo. Je pense que non, okoloba ke non, na bimaka po na yaka ko finga Belleville, na yaka ko dénigrer Belleville, na yaka koloba mabe ya Belleville. To solo la bandeko. Non lingaka ko ramener savoir na bino, mayele ya bato. C'est-à-dire que non, lorsque oye ko bima po na koloba ke non Belleville atindelinga bato, c'est-à-dire que non, tu consciemment donc na yo moko na kati na yo ozo se condamner oyebi ke non na sala mwana mwasi wana mabe, c'est-à-dire que non nyonso ko kiko komela nga ya mabe na minute oyo parce que mwana mwasi na toucha ye. Boyo ka bandeko to saka analyse. To saka analyse. Siko à quoi bon ya yo sala ka ba sortie médiatique oya ka ko baby saka réputation ya mutu oya ka toujours ka ko finga mutu oya ka toujours ko lobaka mabe ya mutu à quoi bon? Mais Nathalie Bonalubi ke non omi fundi yo moko ya koloba ke non tango bima ko ya ka ko funda oya ka ko finga Belleville, c'est-à-dire au sala ka mabe et ba retomber un jour et kokoya siko tellement za mutu moko mabe raisonnement za mukuse omi telo lobi ndenge na finga ka Belleville, ndenge na lobaka mabe na Belleville, ndenge na zaboye na kosela ka Belleville makambu, c'est-à-dire que non Belleville alingati atindi bato ba enlevenga. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc raisonnement na yo. Romoni raisonnement na yo. Yo moko ka kolobi a ezaka ka enlèvement. Ah siko na minute Belleville alinga sala nga mabe parce que na sali mabe mingi trop c'est trop. Peut-être na Belleville en place avant dia ça même pas na idée ya ko enlever yo. Okoya pe ko informer batu ke non Belleville atini batu ba enlever yo soki déjà Belleville sala ka musala ko enlever batu. Pourquoi boningi boko sa mutu na ba niveau moko oyo peut-être avant di azozo ba inspiration ya konoba na koma film oyo pour cette peut-être pour na 8 épisodes boye oyo ko tcha batu eloko moko na kati ya mutu ya koloba ke non Belleville akomi ko enlever batu. Belleville otina batu ba enlever batu. Ça sera jusqu'à quand ba bêtise oyo. Bandeko bo aimer vidéo bo partager, hein? Ça fait très mal. Oza mwasi, oza mama mukolo tokioloba, oza déjà na ba koko ba benga ka yo koko. Oza na ndaku tu es une femme seule toki koloba. Soki tolobi to landa parcours na yo, tu aujourd'hui oza femme seule, c'est-à-dire que non et tamboli na yo za mabe, ezala mabe. Po lelo zanga pe ko za na mobali na kati ya ndako. Si lorsque vous avez finga Belleville, peut-être Belleville a payé babala hier. Ata bokoloba deuxième bureau, troisième bureau du peu, asa peut-être asa na mobali. Oh peut-être ba vanini ndaku moko et le bikovo d'or. Lelo le 14, c'était avant-hier. Lelo le 14 Belleville azozela cadeau na ye ya papa, il y a Saint-Valentin. Siko yo tala na no age na yo, ozanga kocha mobali na ndaku bo vandi bizaleli mabe. Si falo za na mobali na ndaku na minute oyo na age na yo ozanga ko maîtriser mobali na pembeni no pourquoi allez-y comprendre une mauvaise moi si malamu bandeko moi si malamu eza oyo ata esali ndenge ni comportement na biso banego to vanisa mibali na kati ya ndako tant que mama Teresa na age na ye wana atika ko za na mobali te aza femme seule s'occuper avec wifi to ebité bandeko ba femme wana to ebi ke no bazami te mamabe Bima vient lancer un message fort ya koloba ke non bandeko lorsque Belleville na yaka na kombo Belleville eza pona boy otika ko yebisa biso eloko wana te lelo komi na enlèvement ngo sala ki ye nini mais mayela bo moto ezongo ya koloba ke non na sala Belleville mabe akokipe ko tinda bato
mais maintenant belvi yango aza pe ata na temps ya lèvement te ça fait mal air moko vandi boye kaka balobi ke non belvi ka ndenge ava na yoki ke non mama Thérèse abimi kuna pour dire que non belvi akomi kotinda bato ba lever kufa yo moko na masumu na yo belvi ndenge aza wana mabe nyonso ozosala ye kaka mbongo oyo akenda kopesa na baorphelina mbongo wana nde koganga na place na ye mbongo wana nde koganga le temps ya bimisaka mbongo na ke kolesa bato na baorphelina ake na ba hospice de vieillard azosunga bato wana ndenge bible ezo recommander biso mama Thérèse silama zongisa mayele no place moko oyo yango te eloko ososala yango te age na yo ezo avance kokanisa te ke no 2 ans liboso 3 ans liboso yo kobanda esu kojouer peut-être kojouer kaka bongo ya kelongo oluka so epende nini mais conseil ya bien eza ke non age na yo 2 ans 3 ans liboso awo je ne pense pas ke no kojouer liso kozala kwa bamama pembele wana alors linga soko komi na bamoma wana batu oyo bacollègue no ya mosala basala nini baya kotala yo ke ozala sauf komi na bamoma na ovandi ozata na mutu moko te ya kosunga yo okomi kolancer bamessage lokola zoba tout se pe ici ba il faut zongisa mayele no na nsima yeba ke no nyonso osalaka awa na se nyonso osali belvi kokanisa te ofuta ngo likolo kaka awa na se toza na yo kaka awa na se toza kaka no awa na se bokanga maloba oyo nazoloba parce que cette femme azo mérité analyse moko kozongisa nano mayele na ye yo kanisi kolata basket ozolata wana toyebi ke no lutte contre la vieillesse eza yo kanisi ke no lorsque ozolata basket olati pantalon jean olati soki body soki nani polo nini yango wana olati obimiti ozala nka mwana muke mais non salela âge oza mukolo vidéo oyo ebimi soki oza vraiment mukolo luka kimiat yo kanisi ke no ndenge vandi ozobimaka wana bato ebele baosepela nango te est-ce que ozosalela age eza mvutuma to eza nini na mama oyo muninga aza donc nazoyeba te mutu azofuta plus de 30 personnes aza muninga na yo pa afuta pe yo aliesa pe yo asunga pe yo ça c'est quel genre de méchanceté yango omonaka mutu mususu azokufa wana kaka azobela azokufa bato baboya kosunga ye mpona bacomportement ya mama top oyo soki mama top bolimbisanga mpona me ya comportement mama Thérèse oyo exemple terre à terre nazongela bino ya Gabi awa akufelaki soki yaya na ye soki noko na ye yaya na ye je crois yaya na ye si noko na ye elo mwa bongo matière ekotaki awa ebimaki kaka na groupe kaka na bino bacomédien soit disant ke no tokosunga te na cotisation tokosala te parce que ya Gabi abimaka kosunga kosala nini kofinga bato nasala analyse na loba ya Gabi oyoki eloko ebimi kaka na bacollègue na yo mais yo oza nanu vivante oyo ebimi wana eza ya na yo propre nde ebimi siko yebisanga soki ezalaka yo ya Gabi nde otyaka nani zolo no liboso omwa teke ezalaki danger eza pe danger ememaki polémique sur les réseaux sociaux ya Gabi akomi mpe na koboya bacotisation yango bacollègue siko soki ezalaki ya Gabi peut-être nde aza malade na hôpital bato bakotia mpe cotisation te bakorapele bavideo basortie médiatique na ye c'est pareil avec toi mama Thérèse boluka kimia age na bino ezo avancé bokanisa te ke no boza bana mike age na bino ezo avancé bato bakosunga bino eza ba belle vie wana batango ya pasi tomonaka ye asungaka mais ça fait mal ça fait vraiment mal bandeko maka musu tozomona botikela kobetela mama Thérèse o maboko bandeko bosunga ye parce que aza mwana muke te déjà azokende na age ya retraite ndenge aza wana oh ça fait mal ya Gabi awa il fallait bozwa mayele tokanisaki pe ya Gabi akozwa mayele
mais azoki pe mael eta bimaka na ba polémique sur les réseaux sociaux. Nga kutu kaka nga na analyse na nga na sala na bi nani yagabi zwa mayele. Yo kutu te ndeko na yo mais tala ndenge ba collègue na ba lobi ke no ba kosunga yo te ba kosala cotisation te pona ba sortie médiatique no finga ka bandeko. Mais wana yo kutu chance ezaki yo te ezaki yaya na yo mais ba pesa opposition soki siko ezalaka yo. Voilà bandeko na komi na suka. Aimez, partagez. Je vous aime. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.